Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission La Semaine d'actualité. Aujourd'hui, dans la Semaine d'actualité, j'ai avec moi le docteur Mbo. Alors, docteur Mbo, vous commencez à vous habituer avec c'est un visage qui commence à vous devenir habituel. Hein. Oui. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Oui. Et donc, nous sommes sur ce plateau pour analyser ce qui se passe au Congo actuellement, donc dans la politique congolaise, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est avec, tout ce que le président a amorcé depuis son dernier discours sur le programme d'urgence de 100 premiers jours. Et comme vous savez très bien que cette émission est tournée en français, non pas en français mais en lingala, pour permettre à tous les compatriotes de nous capter, de nous suivre très clairement pour ne rien louper. Moi, Mboka, docteur Mbo Mbote. Mbote, Jean-Paul et le détective. Alors, ndeko ezalaka toujours neka na selepetaka ke esengoza yangai apo no ba ke bana mboka ba telemi lelo na kata diaspora pona kolobela o etali likambu ya mboka, alors que bandeko bazali obligé te balobela mboka puisque bazovivre na ba conditions malamu na poto bafai na mboka oyo depuis un certain temps. Donc o etali oyo ezoleka na Kinshasa na moment bazali bato mo baloba ke entre autres yo moko ozaki mutu mo baloba ke non o ezoleka na mboka etalinga te awa Macron azala pouvoir tozolia bien tozolata bien tozana misala na biso. Mwana mboka avant to kota na sujet na biso lelo nangaki na ebandeko eloko nini motiva yo vraiment pour olobela mboka. Oui, merci Jean-Paul et le détective. Nazalaki mutumbo nazako linga kutana sentir makambo mboka te parce que mikoromi nazako lelaka lokola mwana muke. Ouais. Nazako lelaka lokola mwana muke. Faut peut-être les sortir, excusez-nous, s'il vous plaît. Dans l'autre côté, l'autre pont, voilà. Exact. Merci beaucoup. Excusez-nous. Alors, donc... voilà. Vraiment, parce que pendant 21 ans, il y a Kabila, et puis ça, maladie n'a pas si na mutema. D'accord. Pour babomi mboka na biso, na linga olinga na sentir kutayo ko moto adonga makamba politique te. Baza so moto makamba politique na bimi libanda. Et si on a kovanda eza toki na réunion na baninga eza lesika so kovanda même eza ni fête. Soki babani makamba politique na bimi na ngai parce que na monaki tina o ba politique eza pour bomaki mboka na biso na Kabila na équipe na ndenge nyoso. Mais koya ya président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo tant on a monique a comme président que Kabila azali sous terre na pouvoir ndi epesa ngai esengo ya makasi na motema ndi omwena komi ko sepela na loba makama politique ezali ka pona mboka te même awa ngai na landa nazali na muta parti socialiste mais ezapo ozala député te oza ministre te non nazala déjà donc Dirka va pesa qui communiquer que gouvernement ya mbaloyo ba ozala baumbu ozala baumbu ya peuple mais ezali malamu ozala sou ba patron ndenge ezali ozala malamu Jean-Paul eza malamu vraiment que te na kebisio puisque non na yoki tozala besoin tu va poster au mabe ezate so poste ezali soki esika ezali mutu na place na ye mutu na mais soki po ndimi que ozala moumbu ya peuple ba ko chope ministre. Il y a pas de problème. Biloko wana surtout ezali bisika ezali belé makambo ezali belé ya kosala na mboka o ekoki ya kosala ke mutu abongsa mboka na ebonga.
Nanga kana longolo l'esprit que non. Voilà, non. Ce bâtiment ministre le non, ça la PDG le roi des États-Unis. Non, ça dans la poste ça ministre ça la PDG pour Aïba. Ah bon d'accord. Bango bazako yiba bala basi belé toutes les jeunes filles à quartier comme basi na bango bazo mona honneur ba menaku ba mende ba obemi obesongi na noyo bo shabe ba shadari bango nyonso ba ruberu wa Rwanda wana bango nyonso ba komi batu moko bakomi banza bayezu ka na sete melikambote mais to bandi likambo o to bane koloba awa ya mokonzi ya mboka ezali kaka moko tozana année de site tozana deux président ezali kaka moko ah bon bande ko bazana mboka oyo balobaka diaspora nyonso tozali koloba boy non diaspora nyonso ali pona ezali contre président Félicité hein. O bazali pour président Félix Bazali, o bazali contre Bazali, o bazali pour Bazala. Biso zali bato talaka président Félix Bazali, ba finga ba lobande so za muluba. Ah boloba nonga za muluba tenga mutu alaki. Za muluba. Na mutu ala muluba te. Mais nous soutenir. Non mais non souvenir na linga ndeke Kabila alongwa. Kabila alongwe na linga ndeke mboka na biso ebonga. Soko président Félix abongisi. Après ça 100 jours. Donc on loba tala avait na monné na reportage avait université ba no salangwa. Bongolu, Rwakadingi, hein? Avenue Bukasa, Avenue Kabamba, Avenue Commerce. Nous sommes des gens Avenue Université Bonga, Banda, na Avenue Lumumba, na coin wana tie comme université, Nzele Bongi. Tu sais pas là, nous sommes des gens qui Bonga. Tout ça na tina, bato ba distrait, nous sommes mais alobi attention, babi na balabala ana normalement peuple a senga bâti là-bas au goudron. Mais président a télébiso béton. Non mais goudron na béton madame sans Élysée il pas na biso zani. Ils béton. Ils goudron, ils béton. Donc la ville la plus belle du monde. Hein? La ville la plus belle du monde sans Élysée, ça va béton. Voilà, c'est-à-dire banda basala yango, tala me gilet jaune, ba buki basali jamais ko longole banga mokote. Basala ko ndenge moko malamu. So ba bongi la tie ba béton. Donc on dit que ba oluka ba petite bête place ni rosala, ba kangela yi basande ni ni. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Alors na invité so dans le Cameroun ba ça. Non, la bi moto malamu, bato balingaka yete. Donc yango moto malamu moto balingaka yete. Président Félix, botala ka ninga zali. Moi lo ngana tia pembo. Azamu te mapembe. Ego longo ati biso na sala na olata olata. Président Félix azamu te mapembe. Azamu kilisi. Abana kilisi. Mutu nyonso ayebi ki azamu kilisi. Ayebi pasi ya mboka, ayebi pe bolamu eza na mboka oyo. Ngai na yo ba mususu baza ko finga baloba akofinga ye akufa mutu nzambe asala olinga akufa pani. Mukolo amuta na nzambe amutu te. Mais mutu na pe tant aussi so koma na Facebook bala moi Bible ça. Voilà. Asi so finga fingi mama na yo kufa boy. D'ailleurs ava ba na ko finga ye ça na ile moto. Mais que wana dingo bani. Non eza na sens mo. Batika ye Jean Pouret sur Yasolo. Zoada Tialelo. Président Félix, akokam sabato. Akokam sabato. Bato nyonso baza kofinga. Bato nyonso bazali ko mona ke azali mutamabe. Bato mona ke akosala le côté. Ba akoprouver bango. Akoprouver bato te mais akosala mosala malamu. C'est-à-dire d'ici 2 ans ko okomona ko ndenge ko changer. C'est-à-dire bato nyonso baza kofinga. Bato so lo mabe ba ko changer maloba na bango. 2 ans c'est belé. Ba ko changer maloba. Ba lo ke moto. Yeso ba manke ndenge wana. Ba bomiye ba kati mukingo ba yeko lo ba après to beli malamu. Malheureusement ba photo ba wacha na ba profil les ya bilongi na bango te. Non, ça ba image ba ko monter. Ouais, il fallait to récupérer ba photo wana comme ça. Ba ko ça, président Félix a Fukami, le bosso a Kabila non mais c'est n'importe quoi. Pas jusque là. Il faut vraiment un peu de minimum de respect vraiment à président de la République. Non mais bon, c'est à président de la République, c'est lui qui est là bato ça yeba za respect na ye et ko za malamu. Batika ko lukila biso makambo ezanga tina diaspora eza munene basadi maximum ko bien na sasa pour nous soutenir le président biso pa to sala mars le 30 pour nous soutenir le président là on a Paris voilà bango basali mars na Kinshasa na Paris na kozala ouais voilà ngala zali mo dire voilà donc na kozala to kozala biso na mars wana na ki meme ba message ya nani mwana ya ndeko na biso mwaso yo bizu meta aza konganga to kozala biso nyonso to kotambola na ko sepela ndemo to sala ta pembe il y a papa Robert Biongo qui est secrétaire fédéral
UNC France Mbote Papa Biongo donc Tamousi vraiment Sangomala Motoko Zalawana Ndeko to soutenir mon mboka donc ba image okende partout donc voilà Ndeko naranti sujet oyo et sangisi so o sika lelo ezali ya bandeko ya diaspora naranti ozala thème autoro aborder awa et puis ba divers ozala un petit peu mais naranti na moi lelo bandeko o bakende Kinshasa mingi na mona bayambaki bango na mwana mboka son excellence Félix Tshisekedi pour expliquer un petit peu projet azanango pour na bana mboka o bakendeki na Kinshasa misusu na mona bazaki très triste puisque nenka basanga comment otambola que non bazo kipe bango te debe bakendeki bazo tala bango kutu misute mais bon babosani que na kati na bango bamisusu bazana ba diplôme te bamisusu na kati na bango batanga te a na poto bamisusu pe jamais batika ko sala awa et jamais donc voilà expérience paysanne en ôté tous à la vraiment clair mais eloko nini vraiment ya motuya yo koko yebisa bana mboka obake Kinshasa non bandeko bakene Kinshasa personnellement bon na moni basali mabete bazalaki balingaki ke Kabila zala te alongwa Kabila longwe ba profite be boto kene soto komi et pas président misala ko zala to ban misala mais c'était trop tôt moni d'ailleurs président Kutimboka eza déjà par terre place moko malamu ezalité société à malamu ezalité et à l'administration malamu ezalité donc moi il y a ça la organisation azwa batu boezate même pas ça ba okene ça ok ne faut un projet faut aider na mutu hein awa donc mais ba ko kenete ba ke luka musala oui ma bezate musu ba keneki bazui mais ako c'est pas tout le monde azwa batu nyo surtout bazalate kuna pele ça bazale bele ou ba ko zapele misala malo bakendeki o bazaki na possibilité o bazaki na chance peut-être bazui ba ko ba conseiller ba nan ba nanu pe organisation cité pour nana nommer ba ministre té nanu ba bongisi makambo soté ba musu bozala ba PDG ba musu bozala militaire ba place ezali belé même na Kinshasa mais o ba utaki ani de kala pona kinika na zo musala na zo place wana za malamu te malamu OK na mboko za nide na mutu ko za pe na projet o bike bono ke na Kinshasa nazali peut-être na moi fond boy na ko sala loko na créer ma société mo boy soit il y a peinture soit maçonnerie, soit na salle loko moko boya bien bato ba sepela embaucher bato muso ba sala et là mabete mboka ezana no président akotika sikozana azana no asali préparation moko te asali pe azupe programme bien na mutunete ntango zo programme bien na yana président ya na directeur ya bureau ya Kabila ye Vital Kamerhe bakobongisa makambo surtout bakosala de façon même s'il faut peut-être ba créer soit banque moko ya banque soit de crédit agricole ou bien banque moko de crédit avec bon mutu o azali capable d'abord que azana besoin peut-être na créer loko moko bon azana besoin ya mbongo et ça tout le temps tout le temps OK na BCA banque de crédit agricole là ezali OK na nini na banque ni mswa na tana ba BNP ba crédit lyonnais ba CIC na tana besoin ya mbongo na sala eloko moko ba tali projet ne monke c'est vrai azana projet bien ko sala bien net toute façon le bac pour la fois passée ba jeune mingi bazala ke ba crédit ba sali ba élevage na bango ba sali ba élevage biloko ndenge na ndenge c'est bon azui crédit pour biso kala na Kinshasa wanza ki pour ça la bilanga ou bien ça l'élevage il faut la zoba non il faut la paix mukolo voilà il faut la plus de 50 ans voilà. 60 ans à wana OK sur sa carrière non la bilanga voilà alors que awa c'est la jeunesse voilà pas ça na za jeune banquier na banque de Dokolo a kasala ki banque ça les banques ya munene hein Dokolo abana oteka ça commerçant bana oteka ba fufuna ba achide ti asali banque donc on dirait tout ça la culture wana te ya robanda plus bas non mais c'est mbala moko sommet ça dit aux anavi bien bon to banda ko za ba mina kuti mende ozala bongo banda jana mdenga wa mbongo ebele bana non c'est pas ça donc batik la président tant abongisa hein moto soit soutenir yende à soutenir le président de la République de façon que abongisa mboka ezala bien au lieu ya koza disperser batu mutu na mutaki na kwena ye o yake afinga akufa muso azoloba akufa na avion non mais l'avion c'est pour tout le monde so ya kuyo lui qui akufa na avion ozana poto ele ne ezo l'action que yo jour ozonga okoma même ata bongote président qu'est-ce qui akufa na avion mais azana avion mo
ils ont à peu près 60 ou 40 personnes. Donc 40 euros pour le président, le secrétaire de Yemoko, pour si mais est-ce que le président Okufa pousse qu'il y a lobby? Non, bon, mais même à Soso, car pas mais à Basso à Loba, on peut à Kufa. Même à Soso, il faut payer ça, il faut bon, Moulima Moto, c'est pas bien ça. Donc, bâti que le temps a bon ça, puis on a posé Mboka Nabiso et Bonga. Mboka Nabiso est à la bien, que ok, Namboka, au vendu aux alliés tranquilles. Moto a une idée, n'engo loba, na ba diaspora, oba kena ni sasa. Et ça m'a bêté, so moto a une idée à Kebo, na kenekuna, na kutan soit na ba koza liboso, ba pesa soit mbongo, fond moroboy, na sala soit et loko, na créer soit société moroboy. Ma bezate, au sein des projets na yo, so baza d'accord na yo, so mbongo zali ba pesio, mais c'est un peu trop tôt. Parce que si koyo, ndeye moazo loba. Mboka ça par terre. Ba miyi biwana ba yibi bongo ba mende ba kimbuta ba luzolo bambi ba boshab ba luberwa ba onyoso ba yibi ba mbongo ba bobisi mboka. Jean Pierre sur le Cameroun. Ba zo sara na poeza na mboka po ya Congo wana ka Congo. Ba mboka kwa ba Afghanistan, ba Pakistan, ba Iran. Ba okatu mutu. Ou bien le kola tato ya o azali na sugro ko lenga nkoi na Corée. Bon ça m'a commandé moi mais bon quand on a bien nous parce qu'on a bien na stade net na stade de 20 mai batie bien au public ba 4 millions kingo ba boy par pendaison ils a blaguité mais bon on a bien sotala bazako s'inventer et puis comme ça bazo côté là oh non batika ba ngo ba ça non ba pied mboka d'ailleurs ba lobby président